Et même ma guerre de si abimisi mutu hein. Ata bazo fingange si na bimisi mutu. Nde nazabo. So na termine aéroport en Gilia, olobika ma guerre da. Nde ba moni lo mutu nyoso ebio ma guerre da. Na ke na France ba ebinga ma guerre de bongo yo na oyebanite. Bonjour Naba Congolais, union sont partout dans le monde entier. Bonjour à Maman Gerda. Moi c'est à Yesu. Bokilo Marie Anna Joseph. Nzamba Pambola yo. Mais n'engina bisa Maman Gerda, l'humilité précède la gloire. Maman Gerda, landa makambo misato. So moni mutazota mwananzela zoloba na mbongo lokuta na mbongo te parce que mutambongo alobaka te. Même ici, président de la République, encore comme il s'était casé à Mbongo. Maman Gerda, ndenge nini yo za na Mbongo. Limbi sangai, lelo na o débordé mouké. Bande kono tout bazoleka na réseaux sociaux. Ba plante kauka, ba plante lokola massa samba ya taba Maman Gerda. Maman Gerda, ndenge nini yo za na Mbongo, mais ba tampo ane vendu ezo silate. Ki Mbongo na yeza ya ba amer. Ya mituka ya kalawana oye koma kote kama $1,500. José Nzita oyo kanga surutu. Sonyo ya oyo kanga te lokwa neti ayebinga. Nzoka yebinga te tukutani mbala moko ndenge alobi wana. Mosala nzambe José Nzita. Vraiment oza sans esprit. Mosala ya nzambe José Nzita. Oza sans esprit. Ngana kanisa ko za mobali nzoko za mwasi. Parce que nga mwasi on a telemi na koko sala bêtise oyo salite. Yango na moina liwa ya Marie Misamo lela kine chokufa nzoko za mwana mwasi. Oza mobali te. Aza mwana moto te po akosangai. Abongwa ni pete po awangana. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima. Lelo ya yo bolingo bateli le Nazareth. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi. Kolake mapapu masope mafuta. Toko kesitana longo na nzambe oyo babenga na makoni. Naina tongo lelo na ko répondre mosala nzambe José Nzita. Mosala nzambe José Nzita bolande dia salenga première émission na kipiki. Batu babenginga, batu batindelinga ba vidéo na betango kara na yo keso. Mais on a remarqué mosala nzambe José Nzita oyo kanga sulutu. Sonyo ya oyo kanga te lokwa neti ayebinga. Nzoka yebinga te tukutani mbala moko ndenge alobi wana. Mosala nzambe José Nzita. Vraiment oza sans esprit. Mosali ya nzambe José Nzita oza sans esprit. Ngana kanisa ko za mobali nzoko za mwasi parce que nga mwasi on a telemi na koko sala bêtise oyo salite. Yango na moina liwa ya Marie Misamo lela kine chokufa nzoko za mwana mwasi oza mobali te. Mosali ya nzambe José Nzita tokute na yo première fois ndengo yebisaki bato. Mais fallait pas yebisa bato moni ko seko ngana sekai na ba vidéo parce que maman pesa nga $100 on alia inanda kunanga 5 jours nde seki senga obeteli bato te ponani. Au katite oye deuxième émission ya koloba ke nzamba zaka na motema za na ba photo te. Oui nzamba za na motema za na ba photo te. Mais ngana o présenter nzambo na kuta na yeye. Yelanga caméra ko nzambo na kuta na yeye. On a zo présenter. Mosali ya nzambe José Nzita falo lo bakutu ke na kutana na mama na moni mama za mutu ye kobo mama za muibi mama za na makambu moko ya mabe mozolo bake na kutana na mama nzoka mama alia kanzambe mbanga nzambe nanga alia mbanga te pwani bolo bake Yesu za mobali na binuti bo présenter kaina miso batute ponani mosala nzambe José Nzita keba na ebiso keba omoni émission salaki eza mbala liboso pasuka soki te ngana oluka ona lembe pano na beta o makasi na ebiso keba na obeta yo omonenga tanto kutana ko monenga na zandeni na obeta ona ebiso simbango kata be mission no saliwana basali o ba ebiso ke to ebi mama na ngomba bande ko luka Yesu makasi ifale otuna bango oui boyebi makambo ezalaki yo na ba frère Patrice José Nzita na moni siko ke yo mutuza mabe ba frère Patrice baza batu mabete parce que ngesi na kutana frère Patrice bo
yondo za mutu mabe makasi oza mutu moko biloba loba maîtrise des ayote mobali azaka bongo te yango moni ne bemba mari misamo lela lokola mwana mwasi nzoko za mutu mabe eza mbala liboso pe ya suka na eko kebisa yo soki te turo na mona mutu kanona nzelo yanga pe eleka na landi ona tuti ona na tima tango otelema na ko beta onga na otoke na justice eza mbala liboso pe ya suka yo mosa nzambe José Nzita ndeka na kebisi obokeba soki te na koya na mutu kana ngate na koluwa ta ko luwe na ko luko epana ona lemba na obeta yo Sala Bibilia Biso watoku misi Jésus Sala Yesu zali Zambe Biso watoku misi Yesu Sala Yesu Golgotha Biso watoku moni Jésus Sala Yesu asekwa na tembo Biso watoto moni Yesu Sala Yesu Bibilia Biso watoto moni Yesu Sete Yesu azali Nzambe Biso watoto moni Yesu Komba Yesu abunda na moto Biso watoto misi Yesu Sete Yesu azali Nzambe Biso watoto moni Yesu Yesu agenda Nzamba nguya Biso watoto moni Yesu Yesu agenda Nzamba nguya Biso watoto moni Jésus Yesu agenda Nzamba nguya Biso watoto misi Yesu Yesu nanga zali Nzambe Biso watoto misi Jésus Yesu agenda Nzamba boko sentir boko yeba ndeke mukolo mokilo eza Yesu oyebi na ba prophète oyo bayebinga bandakala na ngomba boza mite ya mabe misu nanga siko eza pona bino ba chrétien na ba chrétienne o bayebinga banda montagne boza mite ma mabe parce que boyebi mupepo ndenge zo ningisa mbongo ya kisi boye na boye asala ka batu bino boza bato ye fale boleka bolo bake abandio lesa batu bandakala abandio kabela batu bandakala bino fale bolo bati parce que boyebi bien ndenge na sala batu na bangomba kopesa batu ba garantie bobima boke kozwa bandako boyebi bien na zakutu na vie ya pasi na ozwa ba charge na bino moko na moko azolanda nga yebi ke magerda na lebo azoka charge na nga likola ngomba na bandi koleso pe 6 mois olingo kitape transport yango yo boyebi bien et même mutu ako défendre azate bovandi sui peut-être bo continue kira batu wana po botuka ngai et même magerda si abimisi mutu ata bazofinga ngesi na bimisi mutu nde nazabo so na temi na aéroport Angilia olobika magerda nde bamoni elongo mutu nyoso yebio magerda na ke na France bayebinga magerda bongo yo na oyebani te est-ce que obima est-ce que okobima vraiment na bolamu moko mutu moko salela ki yo batami pe na miswa bato zobimisa mutu wana za mabe tozoya na ba prophétie lokuta na sakola kapona ina ngomba ke nzamba kotombolo ko mélanger Yesu ngana mélanger Yesu na zaka na bino na zamba boyebi ba VO na sala liboso ya Yesu ke mukolo ata makanise ko ela ngana mélanger Yesu soki koza na 20h 21h na za na morgue boko zonga na ba prière na sala te ke soki mélanger ka Yesu wana mbelesi akufi Yesu azanzambo akosana ne ba blague na ba va makasi onga na sala na Yesu boyebi tindenge ba utukanga bo na za na pema na bo. Bonjour na ba Congolais na ba Congolaises nyonso partout na monde entier. Bonjour à Maman Gerda, moi c'est à Yesu, Bokilo Maria na Joseph, Nzamba Pambola yo. Mais n'engina bisa Maman Gerda, l'humilité précède la gloire. Maman Gerda, landa makambo misato. So moni mutazo tamwa na nzela zoloba na mbongo lokuta na mbongo te parce que mutambongo alobaka te. Même ici président de la République encore kumisate kaza na mbongo.
Mama Gerda ndenge nini yo za na mbongo limbisa ngai lelo na débordé muke bandeko no tout bazoleka na réseaux sociaux ba plante kauka ba plante lokola masasamba ya ntaba. Mama Gerda ndenge nini yo za na mbongo mais ba tampo wane vendu ezosila te ki mbongo na yeza ya ba amer ya mituka ya kalawana oye koma koteka ma $1500. Mama Gerda ngala kaite kopesa batu ba garantie ba 10 000 ba 5 000 njo kopesa ki mosai na nzambe José Nzita ka $100. Mais mutu pourquoi bato bazaka na mbongo tende ba bakabaza na mbongo mbongo yo kumisaka d'avance. La plupart bato yo pesa ka mbongo la pesi mbongo garantie ce sont des manques qui on a. Est-ce qu'on kola ki sabiso natina ba cameraman nanga batambola. Mama Gerda ozana mbongo po vanda kana wazisi. Mais ndeni moi soko bando manke mibali nyonso boy. Mama Gerda mbongo yo zanango ya babaze oyo Marie Misambo yemba Seigneur toi qui connais mon âme babaze o Marie Misambo lata kala paix à son âme oyo komo lata lelo. Mama Gerda d'avance mama biyomba pateka lisute soko lata ki baza mama biyomba ngena ndima yo. Mama Gerda respecter bato soki okende kokota masolo na yo na mboko uti Bible bi même ici zolo ba minoko baange soko zangi bolingo oza pamba. Mama Gerda zala pe na respect ya batuti zala na respect ya soi-disant mobali no zakala ye zala na respect ya bana na yo. Mama Gerda nano pambola mite mukolo ko pambola ma oloba te ki oza na mbongo. Mama Gerda yesu abiso aza papiete yesu abiso aza biloko otsate yesu abiso aza na motema na kombo yesu mabolongo ekumbama minoko etatola kake yesu aza mokonzi ata na monde à ténèbres bayebi que Jésus Christ le même hier aujourd'hui et éternellement et si ka yesu aye muto azaka brisé bonzamba yesu monana bikomba babota ba posséder bazala délivré basi o babala kate babala. Mama Gerda oki ko maudire batute parce que toi-même tu es maudit. Oza maudit na tongo, oza maudit na midi, oza maudit na pourquoi. Bongisa no bakolo ozolata wana. Zongisi la Marie Misamba bazene ya Seigneur. Bongisa na nous plante, mutazo planto wana yebo plantote. Yakala memo na salwa bien na ville.